incliné vers moi. Il m'a fait sortir de la boue, de la pluie où j'étais. Il a mis dans ma bouche. Il m'a lavé par son sang. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Beaucoup l'ont vu. Ils sont approchés de l'Éternel à partir de ma louange, de mon adoration, à partir de ma voix. Donc, psaume 40, Zamba Salangangulu. Bomo inanga yo som epaina yo Zambe nanga. Je m'en vrai na yemba vinanga dek nga na yemba ka vinanga. Et ce n'est pas que na leka makambu na koti prier pour na luka délivrance na luka secours nzambe et comme nzembo nena yemba. Yango pe na kata nzembo na pona na nzambe merci na me nzembo. Alléluia. Alléluia, na yonkolo. Alléluia, kolo. Nabiki Sami. Chantal Yanzambe TV, la chaîne qui nous informe. Et voilà, c'est bien avec Papa Dédic Mondé, le pasteur, l'évangéliste, à Mema Bissonalité, à Peloyembo, Nanenge Mouka Malamu Mingi. Et aujourd'hui, avec la grande équipe, tout ça, on est ensemble, Marcelo, Maman Chantel, il déplace à Zali, à Beteli Patan, Tatan Zambé, Maboro Makasi, Yarmon, qui est aux Ali, vraiment entouré avec Papa Denis Ngonde. De partout vous êtes, merci pour votre fidélité, confiance, les abonnements. Ça fait du bien de savoir qu'il y a des grands messieurs, il y a des grandes dames motivées pour nous pousser encore d'aller de l'avant. Et nous sommes là avec l'homme de Dieu. Aujourd'hui, on va essayer de partager avec lui l'expérience de son parcours. Tobé Talisolo, elle était appelée Loembo, et ça la biso bien de partout, parce que Toyoka Baloembo naye, Toyoka ba message, ou ebima, ils a qui fort, puis toucher à mitema ya bala nzambe, belé, ba bon la mitema na sima ya Baloembo yango, ben tout me capé ko ebaye vraiment qui est pasteur Denis Ngonde. Si nous parlons le même langage déjà, Maslo, est-ce qu'on peut faire ça déjà? Tous j'aime papa, tous sur Anaï. Une fois de plus, bonjour papa. Shalom, shalom, bien-aimé. Soyez le bienvenu chez moi. Ouais. Zama papa n'a pas ça. Shalom, shalom, comme maman Chantal Azali, tika nzamba pambola. Ok. J'espère que vous allez bien. Oui. Et c'est nous continuons de faire grâce. Nzamba ça la grâce. Ouais, ça absolument. Et c'est nous la paiement parce que Nzamba accordé biso ya. Accordé biso surtout que ça fait très longtemps et nous sommes dans cette œuvre, dans ce travail. Il y a peut-être très belle musique et c'est nous continuons à nous garder. Nous sommes encore là. Voilà encore une occasion pour nous dire merci, pour lui rendre des multiples actions de grâce. Il est bon, il nous a fait du bien, il continue de faire du bien. Il est bon et il continue toujours à faire du bien. Ah oui. Et Nabiso Kadenga, il a les projets, des bonheurs et non des malheurs pour nous. Merci beaucoup. Comme nous le savons bien, Papa Denis, Azamona papa na bango, moi maman na bango, leki yabaya naye, yape yabale ki naye. Amen. Papa na maman baza encore en vie? Non, le Seigneur les a rappelés, paix à leurs âmes, le Seigneur les a rappelés. Ok, benga bango. Tous deux, oui. Ok, ils auront l'occasion. Non, papa Belaka, j'étais encore trop jeune, tant à peine à Tokota Kora, je crois à âge il y a 16 ans, 17 ans. Ndé papa Koufaki. Et maman Koufa, je crois, 10 ans, plus 9 ans ou 10 ans, non. Maman Koufa, 10 ans, 9 ans ou 10 ans après. Ah, ok. Et maman Koufa, voilà. Donc, papa, tu connais âge à 16 ans. À 16 ans. Et après, notre diplôme d'État. Ok. Aux diplôme d'État, papa. Diplôme d'État, na kanseri, papa, na poton de ratina, ba neveu na ye, famille na ye, maman, famille na ye. Bon, après, c'est là, on rappelait, ok, gloire à Dieu. 8 mois ou 9 ans plus tard. 8 mois ou 9 mois plus tard, on m'a rappelé. Ok. Ils ont qui vraiment choc, mon Makassi, hein? Ils ont qui choc, Makassi, parce que j'aimais beaucoup mon père, n'a que 8e dans la famille. 8e. Na Bissonio sauf, j'étais le seul enfant qui suivait mon papa à l'église. Quand 8e, je suivais mon papa à l'église. À mon na chorale, à mon na côte na chorale, je faisais vraiment ça fierté. Ok. Je faisais ça fierté. Et bon, à mon avant, na ba anzambe soko sala ngolu, papa zana na vie, à mon amboma misala na ye, d'être commis. Moi, bon, nzambe ko rappeler. Je me souviens, ngaza na chorale, na oseka papa mbongo nanda kutemia mi. Mais quand j'étais à l'église, tout yemba ndena okena prêcher papa na tiki ko na bimi na kisi kana olo ko yeba si papa azali na ko senga mon papa pisa mon offrande tout ça. Donc
mon papa m'aimait beaucoup parce que j'étais le seul enfant, le seul de ses fils qui continuait à suivre son chemin. Il y a l'église. Et papa a rappelé. Et puis maman, à peine temps on a venu travailler, maman vivait, maman, tant on a cessé d'études, il y a gradué en gestion douanière, bah quasiment quelque part, na compagnie de la place, et maman, à peine il y a qui m'ont n'anga les bossus à Moussala, même bon n'anga maman Italie ya Moussala Nzambe, il pas bon n'anga maman tika kubika ngote. Ok. Voilà. Et puis ça m'a rappelé, t'as na comme deningo ne batuwa koye ba maman c'est akenaki. Akenaki déjà. Ok. Au Botami, au Robi, aux 8e, d'une famille de combien d'enfants? De 10 enfants. 10. Et gloire soit rendue à Dieu parce que le Seigneur a déjà rappelé 6, tout à 4. Ok. Et une fille na 3 garçons. Et na ma garçon, je suis l'aîné, et la fille, et elle est mon aînée. Ok. Voilà. Tout ça, le quoi, maman la biso Yalando, j'ai la celle là où elle est. Donc, vous avez qui m'ont ébélé, monsieur. Moi ébélé, tout ce que Yalando, Ngai, Nalandi, Edmond, Ngonde et puis Blaise Ngonde. Ok. Ngam na comment sur le la chef à famille. Chef à famille. On a géré le bâton de commandement. On a géré donc tout ça bango sur le plan spirituel et sur le plan personnel. Avec le succès, avec nous. Bon, tout ce qu'on a raté, dis-moi déjà cola, ça dans la famille naïe, blesse pas cola, la famille naïe, il y a une famille naïe, sauf que la parcelle, tout ça, ngam dans la responsabilité le pan papa tirer. Toi il y en a deux. Mon côté kaka na ba grand frère bosso bon tout ce que nous on a communiqué ça non le grand marché et c'est moi qui gère la parcelle, j'ai aussi la famille. Ok. Et ça se passe bien dans le calme. Oui, tout ça qui me parce qu'il y a des fois des disparitions à parents et puis ça non, tout ça penda bien, tout qu'on a malam pensa donc très très bien. Donc ngana lungona ngakuna na psikana ngana rigniawa mais parti nga isikanga na zali na bukanda kuna chango koma église. Et ma famille a accepté pour tout ça na posa et des chandeliers qu'on a briller na kati ya lupango na kati ya famille donc parti nga na buki on a chango église. Ok. Comme église. Voilà. J'ai d'enfants, j'ai d'avenir. Déjà, papa Denis, aux Okola, na bandegona, pour vous avez une famille nombreuse, hein. Vous avez belé. Qu'est-ce que les parents ont remarqué à toi? Tant aux Okola, la bandegona, yo, n'engizaka, moi, dans un sakane mouké, mais mes parents, ont remarqué l'eau, moro, et pas ya. Bon, il y a pas seulement les parents, mais mes aînés aussi, mes grands frères. Parce que, surtout, Okola, musique, c'est qu'on bat, ils sont pleins de la famille. Parce que mon grand frère aîné, mes grands frères aînés, bah, on mis ça tout. Bazaki bankadre basala ki orchestre moko na quartier wana ka lupango o batba ko yabe ngo kala les sensationnels et ba grand frère nga wana bazaki ba cadre nango e ba grand frère nga pe bazaki pe ba préserve équipe ya handball et petit frère nga pa la ninga bazaki président ya handball ya Riwe na commune Kinshasa donc to kola na milieu wana musique c'est qu'on bat son plein de tout ça qui grand frère c'est qui n'a pas instrument bah on répétait dans le salon comme il avait un grand salon bah on répétait dans le salon naïe n'a peut-être n'importe moi mouquet n'a que comme école manga bah au sala donc na ville que je permets na ville donc na ville to zuba carton dans ba manzanza to gozwango na zuna sali mo mbunda na sali badroom na sali ba nini to sali mo nini ale na oza ba petit na quartier ba mistera na quartier to sangana bango to zo ko yemba banzembo na bango wana o bazo yemba biso pe to zo mekolango j'avais la voix na obeta pe drum na obeta pe batterie donc tout cela et ça dit que musique ça qui katinanga et katinanga voilà et puis na même ambiance on a pe ngana kola na zaki trop timide. Et na comme à un certain âge, na aussi la karaté, na aussi la karaté, na sala karaté. Et ce qu'on ni mettre l'homme, to bien mettre moi zéro bien na commune, biso qui na dodoma, banguna maenge, azaki mettre na biso, na to kene ko sala ba ni na biso dojo na biso yaki na kabamba non loin commune Kinshasa, non loin ya maison commune Kinshasa, na ko sala karaté na tina comme qui na ko appelé ceinture verte. Magi na ko munda na na sala karaté, na musique après na ko taper groupe petit chanteur. Donc ko petit chanteur, na zai poko yemba kuna ko beta pe mbunda. Après na ko ta orchestre mo ko biso quartier kaka ya musique mukili, na zaki tourner. OK. Beta ki tourner ti bon, la numeli pensate voilà ma vie, je ne sais pas bongo karaté, musique, na ko petit chanteur, na kolona et en tant je connais fréquenter l'église, na aucune école le dimanche, na zakipe, na aucune ligue, voilà, na kola bongo. OK, au Kolibongo ensemble avec la grande famille. Et
déjà zaki na commune natif. Na commune Kinshasa. Na commune Kinshasa. Na mona commune Kinshasa na Dodoma, croisement Dodoma na vendu marché. OK. Na zamana non grand marché. Ah donc botami no koleli wana. Na koleli wana, bali pe wana. Bali pe wana. Après na go bima. Donc on maîtriser situation kuna kitoko. Très bien, très bien. Je suis du quartier, tout ça ambiance na bana quartier tisiko ezala bien. Na o ba ya ko ya, bato to kolona bango to botama na kolona bango mingi ba ya so te ba teka ba parcelle, ba se déplacer. Moko bazali na o ba yepe, ba kutanga to vivant na bango, bazali baleki, ba kulutu bazali de temps to mwana. Mais ba kulutu ba komara mingi ba bima bima, bazala sou penzate. Ah OK. 4 grandes avenues ya commune Kini zarani. To tia 4 grandes avenues, to tia bisomo Dodoma. Dodoma. Qui comme les grandes avenues, Croix-Rouge, Kabamba, Kabinda, Nadima. OK. Écoutez, Wenze ya Simba Zikita. Avenue Minene ya Minene. Et puis ça la Munene, ça le ben au sal Mongita. Quand on bien ngo ciné impère, sal impère. Et comment est-ce que sal Mongita, ils ont croisement Kabamba na Kasavu. Et puis il y avait mon boss la Munene Kato. Itaga Kato. Voilà. Une partie du grand marché, ils ont côté la biso. Itaga. Donc Kato wana ba Itaga tambo ba kina ba na commune ya biso. Voilà. La commune mo venez ambiante. Ils ont trop écoute ça de comme longwa ba côté ba Kato. Wana les plus grands mosquées. La plus grande mosquée à commune Kinshasa, il y a ville à Kinshasa no ba par rapport il y a historique nango la première mosquée ezaka wa pa na biso na kwa isoki en face que tu ali iska defend grande sœur nga vanda ya mari iska bazali tiko bane bazana en face à mosquée il s'appelle Pongo iska bana na biso vanda ka bana grande sœur nga ya mari puis à son ami penza ma rappelai donc la plus grande mosquée iska ko ali yaki Ali a boxeur. Tangayaki abana ko sambela wana. Ayako sambela mosquée isoki wana. Ah OK. Voilà. Bozo chance pena yako. Yako mona ali bo eta ba miki to mona ki na ba 73 wana to mona ki. OK. Vraiment l'histoire. Otangi pekaka na commune Kine. Et puis stade de 24 novembre. Voilà. Ils ont la commune Kine. Voilà. 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 Après c'est quelle bêtise dans la commune Kine. Oui, na banaki na école Nyanza. Ils école missioni. Nyanza croisement venu marcher na Nyanza. Ngazaliki sui na Kitiawa na ke na beti makolon. Après 3 rues na commune na ndako. Et puis tout ça qui na cinéma momo munene ba mi cinéma Colin. Ils qui le plus grand cinéma na ville Kinshasa. Ils qui na ni tango wana à part ba ciné ko ba fina Kingabwa na ba salle ba obengo ni sika continue roter ya na Gombe na quoi commerce ba bukango déjà et puis na ciné Palladium ne comme mususu donc biso sika to zala ki wana to ne cinéma bengo cinéma Colin. Voilà, donc tu as cinéma que tu sais non que le kufa que quoi qui mira mulai que le quoi qui bon mais batu nyonso ko basala ki basaki kutik bangwana ngana uta école na uti classe na le kana mpope ngi makasi mkolango ba papa ngo ta classe kimi na kena lokoti na leki wana na leki baba moko mayenge entre mayenge na Dodoma tango na komi wana ale mirango ekoi ezipi batu nyoso baleki na baba yeki tellement mulai ezipi baba de bout en bout. Beaucoup de personnes ba kufaki mkolona mengana auto le kwa na peine ça faisait même pas 5 minutes yango ekoi nzamba batela nga solo. Amen. Et je me souviens même kutu tango parmi ba logo za sona audo nzamba na tangisama misu tango des tours jumelles et quoi qui n'était États-Unis nazalaki wana noto le kana après 3 jours après millionnaire okoya nato le kawana na mwasi nanga tokende États-Unis millionnaire okoya. Je me souviens encore tant ba poser qui bombe na Zaventem na Belgique ba bomba qui ba poser bombe sika ba américain pour ba américain makufa na nini wana ngapi na utaki États-Unis na utaki Kinshasa na utaki États-Unis tiki mwana aro na kine ya Kinshasa pour nos lettres nanga ya pour sala stage ya étude nanga na Michigan na Michigan c'était na Champaign na non Chicago pour sala stage kuna na kozwa lettre na zo lettre après na zongaki tant na zongi biso to kitona to la voler ya to kite na tongo to kite na matongo ba 6 heures
tant au Kitty, tous la vol et ya pour token des États-Unis. Ndé ba ko poser bon ben no bête biso dokima. Et les me bête qui n'a dépas biso qui n'a transit. Bon te bête boum boum biso za entendu ko kima. Et je me souviens de côté même Belgique sans visa pour moto contre moto visa qui to kima qui on a panique on a ba to kimi bombe ndé ko bête qui on a tout ça qu'on tout ça qui même 2 jours to lali na Belgique le bino to lali na Allemagne na Francfort. Et le lendemain tout ce qui va avion to kina ba destination na biso donc ça m'a battu dans la occasion wana ba des événements na itikanga na mutu oya détruire jumelle na to le kawana na ke na Caroline du Nord et na aller après 3 jours et au bêta ça m'a battu dans un accident belé on l'a un empoisonnement donc quand j'adore Dieu na tant ça m'a mis na mon combien de fois il est bon pour moi. Voilà, il est bon pour toi, notre papa Denis Ngonde. Au célibétide na yo, oui. Projet diplôme d'état, ils ont une option. Nga na sisa na pédagogie. Naza gradué na gestion douanière et axis na ISUPA. La pédagogie en qui pour ça monter maintenant to ba parents pe ba orienter. La section la plus pété. Ah OK. Ils ont commencé la pédagogie ni ba to ba. Na pédagogie. Mais ils ont appelé na makamnango. Na makamnango pe parce que nangaki na sali moko za libéral lokola neti ko za moniteur. Et après na yeko ko za diplôme nga gradué. Il a gradué na ISUPA, na ISUPA. Biso bana na Gombe. Premier grade na Gombe. A Shaumba na Gombe peza. Tanga na Gombe, na tene la Gombe. Na tene ah. To tanga wana. Deuxième to sala na isike koma sikoni ba sala bato asida apele MLS. Na nini mo zaki sal mo zaki wana université mo zaki wana. Na tanga deuxième wana. Allez, troisième na aussi sango zaki na Victoire. Avo bima rompo ya Victoire ya ya Wuleri ya Sosawana to natanga ISUPA pesa ikiwana na aussi sawana na zuiti ta académie nanga ya gradué en gestion de axis na mando sala pe après l'état na mando sala musala nzambe na sala licence na théologie na leadership academia et la université d'Ane Kawata na Kambango docteur d'Ane Kawata que je salue d'ailleurs na sali na licence wana. Il y a 6 ans, 7 ans passés. Après, ce qu'on a au sala master, ce qu'on a deuxième master, na théologie, na Fatek Izali, na avant comment, na Willeri, donc, avant bima Willeri, où tu na boulevard triomphal, où tu verras que tu vas bima Willeri, na gauche na yo, Fatek Izali, na école, au Seganini, école, ya docteur Pindi. Paul Pindi a comment appelé mingi na sala deuxième master onanga na wana na za étudiant qui notango. OK, donc ça continuité tu fais la master pour na sala doctorat finalement na sala docteur na comme docteur na théologie. Mais kutanga tanga bongo ezaka que par rapport à ajouter la science nazo ningana na yeba on a sala ka na yeba Bible bien parce que la vision est trop grande. Na comme déjà 3 églises quand même les organisation des adorateurs église moza na Dodoma c'est na bina Bukindaku na lingana ton église wana ya mi balé eza na Kingabwa c'est ni pasteur Tida a dirigé organisation des adorateurs ya mi ça to eza na pompage c'est ni pasteur Kazi a dirigé na j'ai déjà 3 extensions et bientôt la to bana pena Kinkole c'est encore de petites églises mais les Seigneur promet ils ont kende malem et par rapport à ça cause la visionner ya musala ndengwana tamso za penser na bapoto na banini manini organisation des adorateurs il faut nazala payer na moi papier ça sur le plan administratif mais naza pe na connaissance ngalo intéressant na connaissance. OK, voilà. Aussi diplôme d'état na yo, aussi ba gradué au Mathieu qui sali licence ti komi oyo ozali lelo na habité déjà biso ozaki wana kolandela papa na musaya na bando sala papa pe azaki na kata ministère tout azaki non papa azaki na ministère te anga ko engagement te ka appartenir à l'église parce que je me souviens tant on a missionnaire azaki soko sambu sano teka masanga ba communier OK missionnaire azaki bongo kala alors papa azaki dans 2 bars moko azaki na ngiringiri moko ezaki pa na biso to vanda. OK alors le gars côté comme masanga na dépôt masanga ba teka ba sécurité masanga ani ko engagement te sino ba réveiller ba communier mais c'est un partenaire de l'église qui assistait beaucoup l'église.
Ok. Et source quand même, il y a provenance, c'est ça qui côté Wando Salana, il n'y avait pas moyen à s'engager dans l'église. L'église a son engagement. Okay. Mais c'était un chrétien vraiment fervent. Il ne manquait pas l'église. Ok. Voilà. Au couli, na bande gonayo, au couli, au salipi baitit, quand n'engizalaka, papa Denis, après, Ozokende. Les Kodim, Ozokende, la Ligue, na Genèse, mais moi, na Kamba Genèse 2 fois, Genèse église d'ambition na Kamba 2 fois. Ok. Tant que Bandingam n'a premier président Genèse, et puis tant que les gars qui, n'a comme appelé deuxième président. Deuxième président. Mais bon, on a déjà, il y a qu'on motive tout le temps d'aller à l'église, être toujours devant la présence de Dieu. C'était quoi la motivation? Je croyais à ce Dieu qui servait mon père. Ok. Je croyais à ce Dieu. N'avait que Nzambaza Nicolim dans Batelanga. Vinangane tambola na ina besoin pour ça Nzambe kaka. Ok. Ni na pour ça Nzambe. Là, et c'est yango c'est que mutali boso mena bileke me ba famille na biso ezaki nga. Ok. Et tanga na bimi ndina no bon de pe famille na pe ezala dérivé na mariage familial. Donc on avait des problèmes ngane ba grand frère na ba ki ba ma laf maming manwini. Ba omela masanga bango tout. J'étais la seule personne à omela masanga. Ok. À part kaka bazaki pe trop colérique. J'étais la seule personne où j'ai maîtrisé colère. Voilà. Et à part ça, il y a un kangal de mon bango, mon magindumba. Ok. Bagna fanangal boso abota na basi mitano. Ok. Il y a une bala bota na basi misatu. Il y a miso abota na basi mi balé. Ainsi de suite. Tout ça ngape kanganga avant na bana bota déjà bana mi balé. Ok. Gloire soit à Dieu ba nanga runa je dis ba comment le bénédiction pour nanga. Voilà. Parce que nazaki attaché na nzambe. Voilà. Nini ape kanganga. Obinye pas trop tard pas na nzambe. Nzambe récupérer bateau ba bois kama bateau ba komi bazo ke musikani so sifika lobine ke yaka. Il avait restauré ma vie. Tout jeune, j'étais encore en 5e des humanités. Na autant na nembalemba école mo ezaki na tenir la gombe wana école na tanga wana na 5e des humanités et na comme déjà na bana mi balé. Na ina mo si nandako. Ok. Na ina mo si nandako na kene na za élève. Ba tu kana mo si nandako. Vina ngiza okene benda zo basculer penza satana zo benda nzamba obenda. J'étais là. Nga bas communié pendant 5 ans à l'église. J'étais communié missionné pendant 5 ans. J'étais encore trop jeune. N'a engrossé moi à moi aussi. Mais une fille que j'avais amenée à l'église. Okay. Mais le coup la missionné bien au sala. N'a engrossé l'église parce que communié bisson balé. Et au sala que pendant 5 ans j'ai passé de durs moments. Bato basekanga bato batulanga bato kangai balba ke vinanga sili na bongate na vie. Au contraire bah c'est erreur. Les Seigneur veut permettre ces choses là, cette chose là, pourquoi? Parce que nami pèse pas naï. Et na comme pèse pas dans nzame ko lega ko tauna yaki normal église avec communauté. Et les dons oyo peut-être ba lula pas nanga lelo. Na zo pendant que j'étais excommunié à mon église. L'église m'a excommunié mais le Seigneur m'avait accepté. Pourquoi? Parce que 1 Jean 9 le dit si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous pardonner. Pour vous laver de toute iniquité. Nga ina comprendre phrase on a 1 Jean 9. Tant na comprendre frère na oh na minzambe sa pardonner ngata te église pardonner ngate et pardonner ngate minzambe sa pardonner na ndo lukanzambe ba donno so mona wana ba donno so na zana siko peut-être mona peut-être na zana ba don na zwango pendant que j'étais excommunié dans mon église. Et chose étrange avec ni papa pendant que moi j'étais excommunié les hommes m'ont excommunié ma communauté m'avait excommunié mon église m'avait excommunié et ce que tu vas na episode que tu es na bar je voyais les diacres de mon église ba yo komela masanga wana na basi. Je voyais les soldats de mon église, et je me souviens, mon petit studio, avant qu'il y ait des toilettes, aucun petit besoin, il faut les cas. Par respect, mon missionnaire. Je voyais, c'est comme ça, ma diacre, il y a ma maman, il y a ma choriste, il y a ma maman. C'est la bonne et n'avait que est-ce que pardon ensemble et ça automatiquement sur mon tomikiti et je l'avais reçu et accepté et na comme na go sambe là na comme que na ba retraite oh ba retraite na kei pendant que j'étais excommunié moi je me souviens l'église existe qui aux excommuniés au salam monté na chorale ni au servir mais moi j'ai servi Dieu. Tu sais pourquoi? Tellement likabomba kabe comme iko ganga makasi. So na zi guitare tena yemba, so ki na yembi tena église, orchestre on yemba bien te.
Ok. Nako beta mbunda ekodimi esala conseil nga na beta mbunda. Topic sanga zate. Corona biso kodisele esala conseil na beta mbunda. Pourquoi? Parce que je me souviens na aucun des répétitions chorales ngam na communé mais chaque jour au monanga. Mona voix ténor ba bloqué na kamwe ba tonga deni nga ava na panzi. Frère Denis, j'étais excommunié, mais attaché à Dieu, consacré à Dieu, pour j'avais accepté que son pardon. Nandimega pardon, pardonner ce bataille sur un angle, n'a jamais autant nous avons excommunié. Voilà. Laissez-moi accepter. Depuis n'anganzamba lokotanga na poto. Zamba lokotanga quelque part pendant que j'étais rejeté par des hommes. Laissez-moi appeler ma. Et finalement attaché à psaume 40. Psaume 40. J'ai mis à l'éternel mon espérance. Ok. Il s'est incliné vers moi. Il m'a fait sortir de la boue, de la pluie où j'étais. Il a mis dans ma bouche. Il m'a lavé par son sang. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Beaucoup l'ont vu. Ils sont approchés de l'éternel à partir de ma louange, de mon adoration, à partir de ma voix. Donc, psaume 40, pendant que j'étais rejeté des hommes. Et le bananga, Zamba restaura bango, bananga na colonna bango, j'étais célibataire, mais père de deux enfants, na colonna bango, je me souviens, avant j'ai à peine 3 ans, avant j'ai 3 ans, j'ai dit 50 ans, sur la belly, il m'entourait. Et ça journée devant mon liba pour ne papa nzambe limbisa bikisa papa bako gêné 7 jours comme moi ba uliate on gêné ensemble avec mes enfants ba kolona ba kona vie chrétienne til lelo ba benga ba bela kanzamba deningonde là où ils sont nzamba songa moi j'étais là en France à botena ba na misatu elle continue à servir Dieu. Aaron d'un autre aux États-Unis il y a à peine 2 semaines na kinanda ko Aaron na Saint-Tiche parce que j'ai 2 enfants aux États-Unis moi en Suisse moi en France donc nzamba batela bango bashira kaka basemela ka nzamba de ningonde donc nzamba lokotanga musika il a fait de moi ce que je suis maintenant voilà. Il a fait de toi voilà Tino Kotalola merci beaucoup papa Denis batuba fainanda ku ba ça dit vraiment bien Koka histoire moi parcours mon qui est mesdames et messieurs je vous rappelle que je suis avec papa Denis Ngonde et depuis la ville province de Kinshasa. Papa Denis parcours il est moi moulaï motivé qui n'est église salabouille mais c'était quand au sentir que lelo loyembo na katinayo et bimi et batu ba reconnaître que il y a un monsieur qui s'appelle Denis Ngonde. Tano bat baye ngate. Naloba tano tu voyage aux États-Unis na zongi 2 jours après, 1 jour après. Fana yimba na Sebeko Kitambo. Esikani ni mama ani kondo akondo pasteur ani kondo akondo azo kambasiko lokola pasteur titulaire. Et d'ailleurs je salue maman ani kondo akondo. Shalom. Amenga kuna. Je me souviens tant que tu as bureau, abi pas de ne pas singa na ibaki yo. Gabina namte. Abi yo yobaki déjà comme on est kendaki. Na mané 83. 80 entre 83 87. OK. Bato ebenga ko namte. Abi nanga ozeko ya ko talando ina yo Denis na maison de la Bible. Pendant nga pe littérature mi na ensemble ba livre mi chrétien. Talamingi et Beso yo na balaba tara de Ngonde ya itaga frère de Ngonde ya itaga déjà pas pour ni na ngoyemba bat baki ko yokanga ba ko yebanga donc nataneza ki ngamona depuis na zaki inconscient je ne savais pas et je me souviens tout na oyemba l'église quand je chantais batam suma miso yo tanga bango je savais pas bat ba oza la concentrer ça veut pas c'est que si on a bimi ta tout oh pas Denis mais frère Denis so yemba et puis ça te pose pas lukanzambe ba sambela pas sala nini oh kabio ngona yimina ngate OK ngata besoin jigi de sala bino pour rire donc j'étais inconscient à début voilà quand on est conscient souvent tellement je savais pas j'étais pas conscient de mon appel de la grâce de don que le Seigneur avait déversé dans ma vie et c'est que dans autant dans ma vie chrétien moko ya tiède. Il y a haut et des bas dans une église. Quand je suis à la cité, na mene vinanga, jeune garçon, puis on a peut-être jeune premier. Donc vinanga. J'aimais beaucoup le cinéma, j'aimais beaucoup la musique à disco, qu'on boîte.
Bon, il y a ça la période mon boy. Le coup d'azépé mon boulot. Et c'est qu'il y a en famille. N'a pas la maladie vénérienne. N'a pas la maladie vénérienne. Maladie vénérienne 6 mois. Papa na sala tout pour maladie de quoi. N'a qu'un petit laboratoire il y a ville. Na analysis. Laboratoire mais c'est l'ancienne ambassade de France. Na kiku na sala examen. Examen za so ba sala examen en tout cas so sala examen wana ba zo microbe na ba zi microbe na yo et peut-être ma souba ba zi ba check quelque part il y a urine ba check quelque part ba zo pion antibiotique mo antibiotique ko boma yango ça veut dire que so prescrire yo antibiotique wana il faut bika menga ba sala ka 2 reprises na bika kate à 2 reprises ba sala l'autoculture ko ba sala examen ba prescrire un médicament maintenant bika kate tim comme sous une vie chrétienne au débat na on côté retraite mais wa retraite ngapi na retraite nzamba binanga nzamba bina batu nyonso te alibikana nga abingonde ngonde obikina ngawo mingi malado zana ngwana yo moko ndo fungula po obi le bangé que ce que nous m'aura semé ce qu'il moissonnera tu es tenté de moissonner ce que tu as semé c'est le fruit de ton comportement c'est le fruit de ta vie de la vie que tu mènes la vie pécheresse que tu mènes, c'est ça la conséquence. Mais ce qu'il n'y a pas, il tala sur la santé de l'Anzame. Ce qu'il n'y a pas, ngai na kolongolo maladi wana au docteur ko kolongolo te, au science ko kolongolo te, na big sayo, pe na se servir na yo na monde entier. Abi comme on a eza ngonde. Abi tu sais que la lune brille, comme la lune brille, je vais te faire briller. À condition que on me quitte pas nanga ndene mbaka nzembo yo réponse tanga même si otanga natiki bomo inanga yo som e paina yo zambe nanga salela ngai ngolu na yo kinona koma mboka yo napenda boye nzambe natambusa kibombo inanga ise ngai moko nazuaki eloko moko te baninga na ngai oh kaka mpasi pe bolozi na mawa qui m'exécutait pendant 6 mois. Finalement, j'ai dit à Dieu, Nandimilelo Yesu nangai, alingi ngai, alongolinga na bombu, ya satana, ngaye na poni masia, mwana na zambi, oye sengo, konze mwana batumingi babongola motema na nzela nzembo wana. Et parmi eux, il y a aussi le frère Charles Carlito. Il est témoigné souvent que nzemane sunga payé à bongola motema nango. Et nous avons témoignage mingi parce que témoignage moko vrai na yemba vinanga dek nga na yemba ka vinanga. Et ce n'est permis que na leka makambu na koti prier pour na luka délivrance na luka secours nzambe et comme nzembo nena yemba. Yango pe na kata nzembo na pona na nzambe merci na me nzembo. Alléluia. Alléluia na yonkolo. Alléluia kolo. Na biki sami na lobiboye. Nakanga makina minyololo kati na masumu. Ai lelo oyongolu na yo eyelinga izambe. Nakangolami makila na Yesu ebikisinga. Na yembe la yepa maso oyo asalela king. Yana na kama na nzambe. Donc on comprendre tangu na zui appel na yo ki voix audible. Nzambe mi moni si pa inanga. Lenga moni sa mi pa amoni mi moni se ki pa Saul. Nina kundi mapira na ko mikotsa na kati na ko ma consacrer na mikoti si na nzambe. Voilà, au mikoti si na nzambe ba nzambe benganga. OK.
Zambe vraiment benga et oyebisi biso wa banzembo nyonso yemba et zakara vina yo ba histoire ya makambo elekela yo 80%. Oui, ça là qui kokomela yo pe oyembi na loyembo pe loyembo ngo esimbi ba na Nzambe kino ko toucher pe bango pe bazaki na banzela moko ba se consacrer pas na Nzambe alongolo nzela molili ba se consacrer pas na Nzambe. OK. Après un moment, tu te dis que ça va avec la musique. Amen, ça là. Amen. Au moment où ça va, stabilité y kimia. Nepsi ngana zako ko sala na aéroport. OK. Comme déclaré en douane. Voilà. De temps en temps, titre académique nanga ya gradué en gestion de données Axis, nanga ça na aéroport. De tara mut ba opiso comme même dokolo. OK. Donc le service aussi mambongo. Donc l'aéroport parce que menga dokolo na aussi mambongo. Déjà depuis un moment vous êtes déjà stable. Na aucune chorale, na aucune nini. Non, na ko simba pinambongo. OK. Et j'étais célibataire, père des enfants, je m'occupais bien de mes enfants. D'habitude na mango na mbongo donne. Bongo mokomsu nzama bina ngonde tika musala oyo. OK. Na benga ngo pinga yo na ngote. Ezali pour un temps na benga pour na ngote. C'est là temps plein. Place aux gagner, place aux sabana. Aux foutre la daku. Nazaki ni loko ta mutu batu bakolo batu papa de nazana boy. Mais j'ai obéi à voix de Dieu. OK. Je me souviens même que après 2 semaines na tiki musala après 3 semaines ba grand frère n'a pas remarqué que au batinga na musala n'a pas remarqué que na osala su musala te. Mon conseil de répétition na zoya na guitare nanga na moni bango na paxel en face ba benga bina deni ya kana ye. Na pesa mboto ba bideni to remarquer que ozo kele su musala te. Ne ba vraki ba musala to dire na ki sujet et ya comme na ki sujet ba ko partager. Na bi effectivement ça fait presque 3 semaines que nous musala te parce que na nzama bena na sebi ya temple abi yo. Pero no na ba monsieur chrétien ba pensa te. OK. Même passer pour pas la passer c'était pas facile pour pas la pasteur. Passer tant on a ba mission sans éclat ni beauté. Voilà. On passait au mon mission kaki si na humilité. Pasteur en noir et blanc. Kaki noir et blanc kaki. Et si nous t'ai pour na pilité sur si na humilité na habité. On est au bas au pasteur. Et c'était pendant cette période nzamba pour na biso benga biso tout ça à temps plein. J'ai accepté, j'ai obéi. Babilokolo tiki musala. Yo kinzamba tiki musala ba bana lelo. Nous on va plus s'occuper de toi. Mon biso papa kufa te se peut être no tio si gradué to tio na musala olingite bana le to sundolio. Il m'avait abandonné pourquoi parce que l'ennemi ko sala nzamba temple. OK. Et nde tant ba bien ba abandonner nga kaka wana na bili kamte merci mingi na tiki bango na koti na kena ndaku nanga na koti na ndaku nanga na kangi porte na fuka na mina nzambe ete mulimo nango za na kimia kaka sepa na oyawe kobika na ngai utie pa na yo no guya na ngai pose le kimia na ngai na kokite uterenga na yawe kole ko libonde langa ndine menze moyo atampa sieleki minyoko yango yo ataba kose kangai ngana yebi ete na kotika nzela na yote poyo kolo nanga kamata loboko nanga tambusanga na sema yonde bomoy na troisième couplet no banini fungola na bomoy na maboko na yo Yesu na kotalela moto te na kotalela seyo mawa na moto oyo akotalela mosusu soki yawe nzambe te mosusu do ba grand frère nanga te libote nanga te yonde bomoyi nanga. Voilà. Avant, qu'est-ce que les parents te disaient déjà et surtout avec ton entourage, ba frère nayo, ba sœur nayo, et après ba lolo ba noni t'en avons banda mosala non ngai koto ezali boy tango nzaba mino to molanga titi ba ndeko nanga ba mono ngano ma papa kina ma église te. OK. C'était leurs camarades, leurs amis, leurs collègues ya musaba ibsamo oh mais vous avez une bénédiction la famille. OK. Ils ont grand frère de ningon mais vous avez besoin de la famille, quelle grâce
Quelle grâce. C'est peut-être petit qu'ils ont continué, qu'ils ont compris. Et autant dans le deuxième album. En fait, bon, non, mais le local, le qui n'a pas mon boy, ah, ça n'est pas vanté. Les temps où ça aventure, on a bien un gang, bah, il se kanga, n'a pas guitare, n'a pas guitare, et l'eau monte. Surtout que, les Kamwana, et Kolenga, les n'a qui congrès, c'est vrai, n'a kati, n'a déjà qu'au Sambela. Comme nous, pour n'engager aventure. Voilà. Poser il y a me kanga biso na famille babe teke nganza mbesa récupérer nga sina zona nzela nzambe c'est kola moto akoya popoli na kone nzela nzambe babe teke nzambe sa pardonnanga babe quand même vieux de continuer on ngati na bongola motema na bone comme mina bien na moto we nzambe akurisu mbale siko katna na bon nzambe et ngo ko sala que après na mikabaki na mikamera bon nzambe est-ce que ninga na bango misala bossa maison la famille et ça va prendre conscience tant ça la troisième album na kanisi bambe ba sitenga ba pesenga bambongo ya pesenga ba pesenga mbongo basunganga pe aller zamba pa mola bango ba considérer na musala nzambe vraiment musala na nzambe mona isiko ba comprendre comme bénédiction la famille. Ok, évolution et salami papa Dini ba tu ba comme ko remarquer pe comme masango na libota bozana lipamboli na libota il faut boy ba pe ko batela lipamboli yango mais ezaki tango nini commence ko sanga na baninga na yo o busala ka musala moko la loyembo komona bon nazina même communauté na ndeko grand frère nanga père son nom Charles Mombaya. Ok, toki na même communauté na kat na communauté biso ba chorale ba orchestre kinda ko yema ba na ba paroisse mususu c'est petit na zalaki nanu deningono te na ko diriger orchestre les compagnies du Jourdain orchestre pengam na bandaki yango to no na église na biso c'est makala to yemba pe na c'est di sala na ba église mususu kingasani to senga to so yemba en église pe kingabwa do yemba ba bano yibanga de bondengwana na ba style nzembo ya nini. Je me souviens que les journaux passé l'eau soit bien gagné dans méritant donc diriger c'est kingabwa a benga sur photo ni na ba petit na diriger na ba miseto na diriger bamba bona bango ngana ke kuna tana ke kuna olena yemba nzembo kona kenenga ngamoko bamba le mena ba to déjà na fond to mission ngala fond ba kimi na bango ngana kenenga ko yemba olena yemba nzemba le combat du juge na nzembo nga alléluia na likenanga les gens étaient là oh nzembo to mona TV yango oh moi bisa missionné c'était comme ça et petit à petit kene bongo alors et où ça là que ngai pa ponanga bataba oye banga na yemba na sabipse frère Charles Mombaya benga na yemba na sabipse na déjà orchestre de commande Jourdain un groupe qui évoluait bien qui se comportait bien na kata communauté to yemba bien mon comme sous toki réunion moko ya département ya musique na kat na pause na biso et quelqu'un samedi avant midi tant qu'on réunion aussi frère Denis mais tout ça la réunion ya ko tout ça la réunion moko na musique chrétien tout ça social moko tout ça soumis yaka réunion quand yaka allez verbe après midi wana allez même si on est yaki après na lundi ne to kutana na musicien ba menkanu ba couple bulu parce que bango ba déjà na relation rapport na Mombaya biso to occupe na kutana te bango passe mususu alors couple bulu ba to kutana biso ensemble et to senze alléluia to comme c'est une répétition donc leader nzembo ngo pesa ki et pataki vraiment na kati ya ville province kembona yawe mukonzi na makonzi mabalongo yonso ekumba mela yawe mingongo ezali leader to saki ngana na emenkano so tant de commit le lendemain to ko tsona studio nzamba permettre ngana ngo bala na yo bela pardon na beli leo ba ki na kuzita en commenter ndeseli ke emenkano ba imba na rino mvumbi mais li donc ba sera bon balete to se ko ngai na emenkano voilà il y a mi place on ngana kika na sali cœur so tenze mona ngana za la cœur tabani ngale ka liboso ngana za kami na coin na sima na zambi na coin na sima ki mission mona pe na nzema ngana to réservé na se comprendre de ngana wela mamte j'aime vous avez c'est comme ça mangina zala wela ate voilà ndesi ko sali to mesanité était parti to sali pe amcc to kena liziba badumi babeta to na amcc lelo tanto ça qui on bomba zalaite et ce que la cofondateur ko sala statut et bo sala statut c'est comme ko poser le mode d'intérêt c'est comme on a pas pas cofondateur amcc biso zo qui na toi c'est ça qui na première assemblée générale to ko cofondateur mais bateba cofondateur ba 7 ou 8 mais on a participé
ça, l'élaboration d'existence à MCC pendant le début. Donc, tout le monde qui était dans le départ, dans le début, il y a tout le monde qui est tout ceux qui sont de l'intérieur, tout le monde comme MCC, tout le monde, on a besoin parmi, tout le monde, Paul Balenza, couple bleu, ok. Ensemble. Et au lieu, papa, de Ningonde, a subir injustice, mon akata MCC? Non. Nga nunga MCC na sibe injustice. Nga na appel na vision, na groupe, na église, na sibe nini. Non, jamais. Na lungwa nga kala, na lungwa déjà que tant frère Shell Mumbaya à Zalaki. Quand grand frère nanga Shell Mumbaya Koufi, moi j'étais à Londres. Na saki 6 mois à Londres, tant na yende, il fallait MCC Koufate na ko réintégrer. Bande comme Shabab la nenga na bamse la nenga na ko réintégrer MCC to sali bat ba ko zonga to sali élection a ba osala tricage élection ba sali ba kuna ma montaki nga sa ipamba candidat ba ti nde comme Shabab leki atang ya leki ngapa na bene habité na sika ba frère pasteur Mushaba im de lekaki na ora sika ba to mogote mamanza ba ko se ba tricherie ba ko se ba montage ba na binza bazana katite na bimina banana bimana na tikala uzonga te. Ok, depuis Bima, au Tikala Ozonga te melilo. Melilo, Moutazo Tambousa MCC Zanani. Pasteur Patrice. Pasteur Patrice. Mais déjà arrivé à Pasteur Patrice Nakata MCC et convaincu qu'il pété Ozonga na makolo. Non. Boussola pété na ndeko. Tout ça bien. Bah tant que quand je suis allé à mission chrétien, nous quoi la bataille baka yem na président on gazana mama MCC. Tout ça na ba benganga na kendaka. Na mamoka mama ni na kendaka. Et yem da président mission chrétien peut-être la association mission chrétien eza à ce moment sans but lucratif. Eza association était réunit tous les missions chrétiens du Congo. Non. Et dans la plus grande partie à mission chrétien ba yebani bazama mama MCC. C'est dit à quoi? Et comme le gouvernement politique, ok. Donc, et papa Patrice, qui n'arrive même pas aussi à gérer, il y a aucun nango poison, il s'en va peut-être pas cambier les boussons, pour j'aime trop dire la bête, j'aime pas. Pour dire un mot, il y a des motivations de l'autre côté, malgré Zana Bangote dans l'Isangana, au Koïb Sabon. Tout ça bien. Yozana MCC, mais bateau MCC, au Koïb Sabon Nini, pour marcher dans la malam. En tant que Moussa Nazambe. Nous a trop dit, comme la Sabon. Ok. Donnez-nous le bâtiment, l'imbisan. Zamba Sunga. Ah, merci. Merci beaucoup, papa, de Dingonde. Ok. Moussala Nzambe, je salima, na Katia ville province de Kinshasa, peu partout dans mon kili, tout le monde en parle. Sans pourtant ignorer, sur Baïbasang, batanga 5 ou 10 musiciens, Bazosé Nzambe, na Loyembo, sans pourtant ignorer, autant appelé, comme ya papa de Ningonde. Les Zoka Banzembo na yo, te belé, jeune, Jean Bazoya, Bazo ko interpréter, pe Banzembo na yo, Banayabasi, et je salon n'engeni. Koyoka. Non, Banzembo za malam, aza fidèle. Et la vérité avec Dieu, il faut taka. Et tout le monde a bandé ba mikola banzembo ko tenzamba pesanga. Isa manzembo na tenzamba nzamba. Nzamba pesanga tanga zenga ko condition de. Ono yema no yemba na yongo. Ya kuvukusa, ya kutokisa, ya kutumba, ya moto moko ya moto mbela moto. Parce que tout le monde ça dérange aussi. De l'autre côté tout le monde il confie des brazas. Ndoko na biso na ngamba Brazzaville. Ko ça ko ta légion. Ah tout ça la légion na wana mokili hein. Mais quand même vous avez pas kiango hein. Nayoka kikaka bisukini bapesi tout ça na j'étais aux États-Unis de moi me taipsenga mais en tant que humain et déranger qui paye yo ngaba nzemna ngete na janga te okuto bande ko wana ni talibango OK mais yo zo déranger na yo te ko ngade na jela nzemna ils ont ça la coup fierté Yesu azali wa nan kola nzembona mais ils ont ça la fierté na yo cela veut dire que nzambaza na kati lo kwango yango zo ça la continuité et puis na sala forme ote ponza mapisa nzemna wana nyos amen isa nzemba nzambe iso pombola bato isa une façon c'est l'évangélisation bible wana biso to te anango biso to kumango. C'est la même chose. Ces missions chrétiens là, ça là que, ba misé munoguna, okofunda majabu, okofunda sokina nboy, papa, oyebi appel na ote. Ce appel non, okofanda koute. Ça veut dire que tu es un poète, tu vends que ba calcul, o réfléchir mingi, o se banzembo quand je séduire nzambe. Maman nzambe za kobole renalité. Nzamba pesa ka, c'est une inspiration de la grâce que nous sommes toutes ces choses là. Mais inspiration à biso. Alors quand tu c'est pas mis comme menacer. Oh, ça œuvre, gloire à Dieu. Mais ça nzambe.
Zamba pesio tika kende bayembango de façon que bato ba pambola mandenge ezapela nzamba. Ok, donc mon kilini tu ipotana kuna awa papa Denis Ngonde mais bisinga mingi mais baba to kata pardon le bisinga mais zo cité la biso papa mais bandeko bana opi bazo himba banzi mona ba contacta pe yo ba bengi pe papa moko mais la plus grande partie ba contacta ngate ponga mona pesa ngunzela nganze mnanga so ngwe contacter veut dire ka moi merci na binze munanga banza mapesa nga. Ok, mais na senga mutu nga utsori penze mna kabelo temna opesa nze. ok. Voilà, dis bravo quand Moussala Nzambe Kendali. Moussala Nzambe Kendali parce que Zani ne tale longa na zate na yeba ngo banzem na ngo yeba. Ok, voilà. Atale longa zate na sa moyo banzem na kono parce que na zwa ko utapa na Nzambe. Ok. Pe na tizango te comme ni na commerce, comme fond de commerce. Okay. Je ne fais pas. Le quoi marchandise mon OK. On a été des simples souma que les Sénégalais a utilisé pour batuba bika, batuba zo consolation, batuba bon na mitema na bango. Pourquoi na kale Moussala Nzambe? Je ne peux pas. Mbongo Nzamba pesa nga ndenge naye. Amen. Après meta été kana Moussala oyo na soma mituka. Na okene bapoto. Na otse petit da bananga. Nzamba pesa nga nzana. OK. Na sana studio, na sana Nzamba pesa nga pour m'arrêter que là. Donc ça Nzamba pesa. C'est ça l'essentiel. Na quelque part na ko to yima na représenter Dieu. Papa pendant que je chantais mbongo action de grâce bato bapesi nga passage ça l'appelle te bato bapesa mbongo tamba église pesi nga mbongo wana ngapi nani me église mo quelque part pour pas citer le nom na ko me église wana papa tant passer na terme nga bi bu pambola tato makambo yo akoza makambo Nzamba asala biso na nzela naye papa mbongo na zwaka na sima koleka $4,000. Amen. Na séance moko na mika pendant 1h30 koleka $4,000. Zama passe là pour mon pasteur. Merci beaucoup. Mais on dit aujourd'hui. Bon, merci beaucoup Papa Denis. Mais pasteur je t'aime beaucoup. Aujourd'hui, tu t'es dit que tu n'as pas le regret au sein de la musique. Non. Non, pas du tout, du tout. Non, c'est Nzambe. Ok. Parce que l'eau les a garanti. Si nous avons avec consécration, l'eau les a garanti. On va aller voir la tigre à venir nous. Et ça, nous avons un bon et fidèle serviteur dans mon repos. Ok. Et là, on nous a fait le goutangate. Nous avons un hôtel minene, hôtel à 4, 5 étoiles. Mbon, tu as fait un bon waba, bon wana, tu as fait maman ngate. Batu. Batu Luanda pendant 6 mois. Batinga mwana nga tovana na États-Unis. Mboko ni na poto nga na kendete. Na kende na sala ba 6 mois batu bakaza na vana poto. Ba mboka presque nyoso poto na komango. Nzama mema bana nga paneka be secrétaire ming bana ma kende poto te. Nzama mema bana nga na tongo. OK. Ba kende ba poto. Sangungi na lopepelo mote. Na zama ko be secrétaire ba mboka minga monde entier. Wa koma libosa batu nyoso. OK. Et Nazela ga Nzamba banga bon et fidèle serviteur dans mon repos. Nazela ngo na tata. Yango tsika nazela. Donc ngako so kumkola Nzamba benga bole na binote. Ne bi séparation za soki nini. Bole na binote. Na nokutana. Na oraté lolate en tout cas. Na orata ngote parce que si on te travaille pour Dieu pour na rater lolate. Amen. J'ai consacré ma vie à lui pour na rater lolate. Yango bitumano za na bombo nanga. C'est pas moi qui combat, c'est Dieu qui combat pour moi. Amen. Tout à fait, je contre toi. Voilà, même si le monde était à refaire, Papa Denis a préféré jouer en la musique. C'est la Nzambe. Pour la musique, ça peut pas. Voilà. Des de tes enfants, Barobi papa nga photo sala musala oyo yo salaka et zala. Non, mais 4. Il y a Aaron, il y a Judith. Déjà. Il y a Yannick. Aaron, aux États-Unis. Il y a Judith en France. Il y a Yannick en Suisse. Il y a Eder. Mon petit frère Azanan Awana, na Kinshasa, lui aussi chante. Au Tchina ba Gédéon bana, nga famille nga bana ni suba yemba. OK. Isbetaka na net obetaka Gédéon Ngonde. So beti Gédéon Ngonde, omona ba evre nae. Betaka Yannick Ngonde, omona ba evre nae. Betaka Aaron Ngonde, omona ba evre nae. Isa famille penda ba chante. OK. Parce que tout le monde a qui n'a pas né combien j'ai n'a bossé ni moi moqué nze momo boyimbaka yo elonga nanga nina umela tiengo wapi sakimia je m'excuse
wana Arona Judith. On est Arona Judith. On est Baemba. Pesa Kimia. Pesa Kimia. On est Zaki na Kinshasa, on a album. Je me suis papa, je me suis. Oh, ça dérange pas. Voilà, messieurs dames, comprenez, c'est l'ambiance. Il y a Gati à Reboot Nabiso, c'est toujours comme ça. Baemango awa. Nze mo nto to selon. To so ma studio aux États-Unis na inango, tano bana matonge. OK. Na baba uni na liboso a Kimino. Na bana matonge. Na ina studio na sela ndako. 2010 mona ici na chemin. Bon, déjà ban Arona Judith bando yemba déjà. Ba passer mingo ba mbenga ba ko frontenga. Ba bisunga na za fatiki be na beli, ba na posa na yemba ba inviter Arona Judith. OK. Oya sima. Oya liboso passer tongo. O ba na ndako nanga. Baby ano pedam zo tango de kutsuba ye. Nga za te ba Arona Judith yaka. Ba bina ba yemba. Ba ko yemba ba nzembe textement ninga na yemba. Mukomususu na kende Suisse. Et pas petit frère Ngazaguna Roger Mbukina que je salue. Na mosi ni Serge Jeannette na pesa mon bote. Bazana veve. Na yipsi bango na on est bana bazui cassette, ba VHS, ba glisser na kati ya valise na tana kena zo valise na zui na tie cassette on na oyoka. Na ta la vidéo. Oh, na mona même effet. O za sunga na zo yemba. Et ça me papa ne m'a mazo yemba. OK. Amini batu ba koya, batu ba palanga, batu usa misu ba continue ma sa banga obano nde boy. Apata mo kole sene ba convoquer ki natika bango. Mo bana mkenda ngete ba kota musique. Natika bango ba. Mo kona tango na bana nda ko to mixer album mango. Na bana ga be aro yaka yemba. Na boma yaya. Comme c'était à la maison, aro yemba. Je dis yaka. Na nous voir ce chemin, na te voir la je dis. Tant que l'album est bimé, après nzemba ulongola ngana bombo, nzemba na iyo pesa kimia na poussa ni liboso na tana bimisi ulongola bombo, na obisa pesa kimia. OK. Allez battu comme ça ko yemba battu mo landa pe Arona Judith. Et c'était parti na tikimo ba ko taper ministère ba ko yemba ensemble et c'était parti. Voilà, c'était parti. Merci beaucoup papa Dedi. Je dérompé ouais la diaron. OK. Il me chef d'orchestre actuellement, il y a un groupe dans les bergers. Celui le chef d'orchestre a Beta Drum, a Oyemba, a Beta PCNT, a Beta P qui était l'accompagnement, mais a Beta Bata, chef de chœur, et d'ailleurs c'est lui qui est maintenant le berger, l'église mère. Il y a un berger, ce qu'on a commis dans de Nouma 2. Il y a un berger qu'on a consacré pasteur. Il y a d'autres autant appelés dans la même université dans la FATEC. Il y a soit comme la licence, la première licence de la théologie. OK. Voilà. Voilà, bravo. Zamazo le coup mounani osoana et on est un serviteur. Oui, c'est bien vraiment. Vos fans nakata loyem bopé l'été à ningezo kenda vraiment la ninga malamu mingi. J'étais un coup d'œil de l'autre côté de ton état civil. Tu as vu déjà papa de Ningonde marié, père des enfants et surtout responsable. Ou abotibana ou bana ou bazo betsa li bakute parce que il y a des parents où le lobana ba on peut ba roma li baku baza bénédiction pour la parenté baza bénédiction pour la parenté ba betsa ba parents ba couper ba tout bazo ko poussa mikolo il y a biki là-bas on a sena moi ko ma beza les a biso ba parents. OK Biso ba parents. Pourquoi? Parce que Bible dit boy l'accent moi na nzela nzambe. Amen. En fait que tant ko kola a se carte na ngote. Yo mona ndenge mwa muke tellement na mbongo ugatai na mbongo la nzela nzambe te aki na église abi anaza fatiki na koko na ngate ona za bwe na lembaki ozo memena babar otika mela masanga ozo memena fête bi ke lobi église ezali o memena fête ozo manzela mzamba ba zo sa zo peksaye ozo kamamwana ozo bokola mwana te. Tu n'es pas responsable par rapport ya okolisa bana yo ta mwana okola oza résistane. Monsieur Japengwa déjà moi comme kolo j'étais c'était miti déjà nzambe moko Paul aloka moyen a racheter moi déjà difficile musa baby abongwa sans l'intervention du Saint-Esprit. Donc ça biso moi papa tant mona ya mwana muke azomona yo na tata maman nandako boza modèle te boza référence te boza exemplaire te. Vie chrétienne bino mo bokuna nda nzambo bobika ngote na ndako yo na mama na ndako puku na niao na ndako vie chrétienne ezala te bosambela te
bano basambela na bango te même na ndako vie wana ya bonzambe ezate. Qu'est-ce que tu peux espérer tirer de tes enfants? OK. Kaka mubulu, kaka kopengo, kaka banki, kaka mubulu anu sente bana titi ainsi de suite. Batoti kande no perdre. Donc tant que mwana muke. Longo l'occultisme, osana pardon tata. Longo l'occultisme. Longo na science mystique. Longo na vie ivrognerie. Longo na vie ya mubulu ya kindumba. Longo na vie ya colère, longo na méchanceté. Zala bina mama na ndako, zala bina papa na ndako. Ndoko mona misana mbuma na mbuma. Bana bakopia kaka o bazo mona pa ya parents. Voilà. Merci beaucoup. Mais père de combien d'enfants? Bana bazaboni. De 9 enfants seulement. 9. Seulement. Seulement. Il faut tirer les 3. Il faut tirer les 3. Il faut pas que c'est soumis ça. Ah, papa Denis. Papa né de nouveau. Non, pas né de nouveau. Bien moté. Ah, ok. Ouais, je comprends. Voilà, bana molimo quand même. Bana molimo na bana nzoto. Na bana nzoto. Alors bientôt que tu sonza masunyo bala. Na pesi mate na papa luboya na mama buya pesi mo mbote mingi kala mingi tazo bala na États-Unis na. De nazo keni kala mingi te pona obo. Ozo ngasukuna. Mais libali zero malamu ils ont accompagné pe ministère. Na ozala mpia kata na obana na usali bona musala o tangwa na Bali. Iska nzela même financier. Fungwe mamoko. Donc libali c'est important. Important na kimia. Na kimia et surtout pour la musala na bino pe ozala sécuriser. Ozala sécurité. Bon bien que ça na sécurité te. T'es vraiment mais ils a quand même moi il peut s'appeler ba réserve mais belé. Merci beaucoup. Mais en tant qu'un homme public, bâtiment sur Batala, vous en rappelez, déranger trop, là-bas, appel, de part et d'autre. Moi, je ne suis pas que papa Denis a marié, mais tu vois des messages, il y a moi, j'ai arrêté. Combien là? Ah, tika, on a ça, on se soutient là. Mais c'est comment, en anglais, téléphone, les alliés, internet, les alliés, nous avons 3 téléphones, donc ils ont comment, mais de toute façon, ming baba, nganzambe. Oui, oui. Donc, en fait, il y a comportement. Donc, si je comprends bien, comportement, la Bible dit, et l'homme qui ne mange pas, c'est le conseil de mes qui ne s'arrête pas d'avoir le moqueur. Même si quand on a il y a difficile pour nous, Psaume 1. Psaume 1. Ok. Et l'homme. Chaque fois, ok, voilà. Merci beaucoup. Mais hormis Yozo Sala Lelo, ou Bissoto Ebeli, Papa Denis, ils ont besoin de pour maîtriser au Salaka, ou Balanzambe Bago bénéficier non mais basé bien monté. Et là, monsieur Nandé, par exemple, vous avez la connaissance sur rien, vous maîtrisez un. Ah, naïbité. Ngaza onganaza. Vous avez la carte domaine ministère. Ok. Batu mingi bazwanga lokwa modèle. OK. Batu mingi bazwanga lokwa modèle. Mingi. Et na musique que na biso peut-être mingi bari kutaba soko za son invité. Oh, le Seigneur nous a utilisé pour t'adorer comme Namboko. Le Seigneur nous a utilisé pour banzemba jar wana comme Namboko. Le Seigneur nous a utilisé tout sur le corps modèle. Et ngana kutana batu mususu na abinanga pa de nimukolo opengwanga pe na pengwe abosenga za mutu po ba dimension biso mona dimension banze mune mema biso il y a même musuba musupe ba pasteur ay peut oser kututé tu vas nous faire du mal. Bon, peut-être ne papa ndingwana nzama ba te do papa sanso toi te excellent ko le kabatu nyonso toi batu nous il y a le corps la chair, le corps la chair, il y a l'esprit, il y a l'âme. Donc, bon motopé ko ça nango. Iko ça là voilà. Mais nzamba tika ngate na mitika na bujoba. Ya omoni ke nazara moi discipline mo une certaine discipline pour na se retrouver na bisi wana te. Ok, mais déjà dans le monde de la musique, tu es surtout dans le monde de la vous avez la baninga, vous avez la baninga no pe belé, moninga par rapport à Moussala, tout le monde qui, moi quand la musique bah no bengi li passe na yo, ils ont rien. Ndeko Matou Samuel. Mais Matou Samuel, pourquoi bah no benga ka li passe na yo? Bien que le frère Matou Samuel a Yassi Mananga, tu se fréquentes mingi. Ok. Tu as mingi. Sa première femme Mama Titi azaki bakoma ba mesana mingi na mwasi nanga. OK. To ta na bandaku to lia na bandaku to zaraki
bien que seconde temps ils a sauté pour ba occupation to kolpe mingi aye avant da ko mingi ba kota pene ngali ngala mingi ba kota ka Gombe commune Kinshasa bon marché baloka spécialement na rigini na instance abana qu'on habite ils avaient raison parce que à peine na jour repos ba kota zo bana bon marché ba Gombe wana ba limité na ko za pena repos mité ah c'est na bana rigini ils avaient un endroit mo repos endroit mo repos bana ba ina raison donc par rapport à ça to misemi to vanda kimiki et puis il y a bimi simananga ba silipe presque ndeng moko voilà mal ba presque ndeng moko ya ba to ba benga biso lipasa et puis tapé ba lipasa petit to ko sangana isikamo yo sangana papa matusha mwelo et achivala vie activité penza donc nazalaka suna za likambo na liboto nanga makamne pata ba deuil ba kamande ngona azali misi les plus immédiats waza pembe nanga les misi les plus immédiats même si yazuli kambo na kina musika n'était parce que quelque part les cinéma mis à côté de lui pour être tout sangana nous appelé moto moko aki ko peut ko bondi ça peut ko lendi ça de temps en temps de mamne so comme la rappeler na za pemene à tout attendre une fois za pemene ba to lo ba n'importe quoi c'est lui ngana e vraie version c'est une équipe qui a permis qu'elle ait content de soana donc nous a permis d'aller payer ensemble à tenir ça été ce que je sais l'ensemble donc si je comprends bien la étape non son papa matoa les kanango isa kaka maloba oyo nzambe za ba content ça m'a permis na vie na ta mamu la job ko benga job ndoki mamele kuna un temps mamu tamu ke kutu matoa les kanango il y a beaucoup de versions à batu balat la session de ce que je vais subir c'est plus que ça ce que Joseph avait subi c'est plus que ça moni mais ça a vu nzambe permettre à bongile nzela wana pour aller ka na tonda encore parce que tu sais ça debout c'est bien nzambe matango yo na kende lobby c'est ben semaine zaki wana et puis imda beta ki le na matango tu sais nzambe azo ça là que le nom de l'Éternel soit loué parce qu'il connaît nous fait grâce, à lui fait grâce. Aujourd'hui, Papa Denis, il faut dire merci na Motomoko à part Tata Nzambe parce que c'est lui qui a permis tout. Motomoko, un être humain comme toi, merci na yépé par rapport à parcours professionnel, il m'a quand même accompagné. Et quoi ça, Nani? Nzambe. Oui, il y en a eu à hormis Nzambe parce que Nzambe m'a permis d'être nyonso. Mais na kibo moto boyo bi ke moto. Après Saint-Esprit. Après Saint-Esprit. Il y a un papa, mention spéciale pour Naye. Papa Wana, il a toujours été à côté de moi spirituellement. Et sur le plan matériel. Papa Lumeka. Limisanga, Lungatela Lobango, il a été avec moi. Il a été avec mes enfants. Après, il m'a encadré même Banananga. Papa Lumeka, il a toujours été à côté de moi. Il a toujours été à côté de moi. C'est un serviteur de Dieu. Et bon, l'immissaire le mention spéciale parce qu'il m'a toujours assisté. Spirituellement d'abord. Et n'a invité dans le bandéni. Voilà. En tout cas, trouve ici l'expression de ma l'expression de ma reconnaissance pour Yoka Nzambe. C'est un homme spirituel. Et à Yoka Nzambe. Il s'est mis à côté de moi pour tenter accompagner le ministère Nanga. Et il y a aussi d'autres églises où d'autres serviteurs de Dieu aussi. Bat musupe nza mabota musupe na kende libota moko baza osambela manzemu nanga nzamba mina bo pambola papa de Ningonde na somli bo ya boso nanga na nzela manzemu na bo pambola na bo pambola te bo pambola famane benga inga pesa $12,000 benga 12,000 tout ça kabelanga ba 9,000 ba 10,000 ba 5,000 ba mo mbele nga popo ministère na palpaka bulamu l'effet il y a la sérieux dans Nzambe il y a se consacrer dans Nzambe il y a se la Nzambe sans intérêt et Nzambe touché mitema bato les gens me bénis et bato mingi baza ko to lever en dignité na mboko musa benganga pendant que na luka mbongo na mbongo te na on fêter 1er janvier ndeni 30 décembre ndeni Nzambe bengi le même jour Nzambe tout mitema de komoko nengo tanga kombo na été il y a famille moko de goza suna bibo comprendre yango papa Nzamba pamola pour nous sera pour ngala même je benga $3,000 pour ni studio ngezika kala aluka mwani ya ko sunganga abenga pe $3,000
nakene na mbongo wana ke na sombi babiloko ezangaki moko wana ona adoré nzambe le 31 poto koma le premier na mbongo apesaki nga donc papa tika nzambe apambola oyebi sika naza ntango wana na Gombe en face ya IEC okoti balabala presque en diagonale ya esika 350 ekala papa wana siko comprendre nzambe apambola et j'ai toujours prié pour votre famille que mon Dieu vous bénisse aza mokambi ya moko ya bantito kamba mboka aza na présidence te aza bon on comprendre kaka bon nzambe apambola pamba pe libota na yo pe ba pasteur nyonso ba benisanga na vie nzambe nanga apambola bino ba famille nyonso epambola nga na vie nzambe nanga apambola bino. Amen. Merci beaucoup, papa. Nous sommes presque à la fin de notre rubrique. Déjà, on va jeter un coup d'œil de l'autre côté à ma préférence. En tant qu'humain, vous avez ma préférence, non, côté accoutrement, parce qu'il y a une sœur à la maison. À quoi, bon, on a papa Denis, mais on a dit, papa Denis, Manzantom, on est pas bien là. Oui, on a linga mingi, voilà. Na bien, comme là, on peut amiquer. Ok. Pour amiquer, pour Manzantom, tout le monde est comme un peu rare, ça rare. Ok. Pas tout bien au dépassé, mais ce sont les vestes qui coûtent trop cher. Ok. Il faut que tu aies mingi à Londres. À Londres. Mais c'était tout na utim balo yo na luki yango na moni yango te. Ah ok. Kaka ya minene mine bataille minene biso bataille économique boza ngo bataille spirituelle. Voilà. Bataille spirituelle. To pona olia na lia comme tout mukongo alia ka bilo kongo alinga de na lia nang. Molika ya. Mais na lia nde pa batute. Ah ok. Olia ka pa na yo. Ah point. Comme on va discipline parmi la discipline car on est là voilà donc s'il faut m'taler ça il faut les soins après ça bon vous mieux voilà côté sport on a sport ni bon ngaka na sa karaté pas karaté na sa karaté naninga na za ikolinga mi karaté c'est comme mbox c'est ça sous le domaine ngata nga ko passeport nyonso bon OK voilà et côté couleur vous préférez la couleur nini beige na pembe. Ah ok. Ba bleu peut commencer ko poser la couleur moi la couleur officielle bleu noir et comme amenenga mi beige na pembe. Ok. Mais papa Denis, il y a une personne à la maison, il y a un monsieur ou une dame, je sais pas moi. Afin de tirer zolanda biso boisan na regret na yo. Est-ce que ça la tout le monde a plateau da biso le logo ba neki alimbisa yo. Bon. Izara ngana sala mutu mabe. Ok. Ngami na sibisaka. So tellement j'aime non comprendre na sibisaka. Voilà. Saka. Mais mutu nyo sala ngama mabe déjà ne bandelia. Tant je mérite ça na mabe na limbisaka déjà. Amen. Na zara comme na batte. Bato sala ngama mabe mingi na vie. Basana ba complot mingi na vie. Babetsa ngama baku na vie juste peut-être que ça mérite mais ko kangisanga. C'est na limbisa bango. Mais commenter baku contre nga. Nzamba déjà toujours ba plan na bango. Donc par rapport à tout ça, nga mutafone mérite mabe déjà pendant na limbisio. Amen. Ça m'a bien embêté. Non, je suis pas dans tout ça. J'ai toujours battu. Battu, ok. J'aime les gens, j'aime pardonner. Depuis bébé na Matthieu chapitre 4 verset 23. So nous poussons le besoin ensemble et tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse d'abord ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Ok. Que le frère a quelque chose contre toi. Yo sali ma bête, mais il y a le cam contre eux. Asala que ma bête, yo limisa a été. Le tika offrande. On a osé le cam na muté, on a muté maté. Donc on a zalanga ne na zakaka. Engate muté mananga ezala. Bibi te garde ton cœur plus que toute chose, car c'est du cœur que vient la source de vie. Vinanga ninga keza malam ponzamba koni ko selanga, ponzamba koni ko inspirenga, ponzamba koni ko guidenga, ponzamba koni ko pamola ko guidenga na vie. Na le kamnanga sela mutu mabete. J'aime pas. Merci beaucoup papa, mais tu comme d'habitude na souka modèle dans la musique et nani. Saint-Esprit ni modèle. Na David de la Bible. OK. Ah OK. Donc, yo place union se jomi yo mbaka balukina mabele. David a sa inspiration nga et puis na muli mosande en kambanga. Ngazo kamba yo. Mutu mo tena sa moya. Voilà. Côté négatif, côté positif. Dieu se passe la misala mabete. Ba mona mutu se musa mala mo bien gloire à Dieu. Voilà. Mais cause rambodena c'est référé na mutu za rare. C'est référé kanaï noté. Na Saint-Esprit na inspiration za rare. Bien bato malam pe baza. Na via sa malamu na bo tanga kombo poete pamso babaki voilà mais côté mabino côté malamu ya papa Denis ezaka nini naninga mingi
Côté mabe, il y a côté malamu, olinga mingi. Côté mabe, nalinga mingi. Olinga peka mingi. Là il faut ça moi ba. Nalinga mingi. Yango ka. Moni ko mabe. Oh mutako sala ngobe mabe mutasali. Il y a par rapport ya. Na kenda na prier na ko sambele comme nzembo. Ça dit mabe ne comme pambolite. OK. Joseph n'a-t-il pas dit na ba frère na yebo regretter pour sala mabe. Pour mabe ko sala ngo permettre na komalelo laza. Na komonga zalelo. Donc ponanga mabe ça pour pas avoir de regret dans ma place pour ça la biso. Non. Pour ça la biso force. Non. Merci beaucoup. Prépare pas grâce à Dieu. Même quand tu kokoya nanga na vie on a tato la été na sala ki na ngose mo so mo te permettre ngana koma makasi. Nzamba itiza toujours makambo nyonso ya mabe pour nanga ekoma ma force pour nanga so ya mikisi liboso na. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Pas avoir de regret. Merci. Ma sœur Chantal là où elle est. Maman Chantal Yende, merci beaucoup d'être là et scotché, branché, motivé. Pas de regrets, hein, mais c'est dame, pas de regrets. Namatonio sur basala ou mabe. Parce que mabe ou basala ou yangone sala ou lozalelo. Et puis, na bosse ni ko pesa ndeko na mbota ni ngape mingi moninga na ngaya tango nyoso tu Dr. Louve Kaola. Zamba pamble sikoza. OK. Maman Lina aux États-Unis qui m'avait ouvert son cœur église Goshen. Na kende kuna na tei na yembi na tei isika pe bana nga baso sambela kuna tsikanza mapambolo mutu sa hotel na Goshen akutana nzambe osatana. Merci beaucoup papa to comme na biso na suka na yebiki o pesa pe bambote na yonga na oshite nanga o pesa bisuka moi exhortation mukie o cité soko koyemba soki ni na tikelo vraiment plateau pour te lobi pe mingi na lobi pe mingi na tei mingi bibe lobi. Confie ton sort à l'Éternel. Mais à lui ta confiance et il agira. Et il agira. Malgré sur l'externe vie, est-ce la bonne ou mauvaise d'après toi? Les personnes en Zambie ça m'embête. Amen. Mikaba pas en Zambie. Consacre-toi à Dieu. Tu ne seras pas déçu dans la vie. La Bible dit, même s'il forme un complot contre toi, cela ne vient pas de moi. Le gars où tu n'as pas en Zambie, tu es en Zambie au bout de la vie. Zalaka serré en Zambie. Toi qui te dis adorateur, il y a pas d'adoration, c'est l'expression du cœur. Consacre-toi à Dieu. Adore Dieu par rapport à Vinayo, il y a consécration par Nzambe. Papa Vinayo a soumission par Nzambe. Papa Vinayo et amour au témoigner par Nzambe. Papa vie oyo ko témoigner liboso na Nzambe, liboso na bato, isiko salaka, isiko tangaka, isika o vanda kanandako. Batba comprendre chrétien, batba mona Nzambe au travers yo. Voilà vie Nzambe ngaka yangwana. Bitumba na yota ko ya ko bundela ko lona bitumba. N'a-t-il pas dit que garder sinon je combattrai pour toi? Muto gade sina za muto kaka za consacré pa na nzambe muto mipesa pa na nzambe muto atambolaka na vi nzamba sipera nango yende nzamba batelaka bomi kaba bomi biso na mission bomi sokema bosokema mitema na bino pa na nzambe nzamba apambola bino na pese mbote pa ya mosinanga Amelia Ngonde na pese mbote pa bandiko nanga Landu Ngonde Dimongonde Blaise Ngonde nzambe nanga apambola bino apambola pe bar na bino na pese Ngonde na mbote na bato nyonso organiser des adorateurs oya Kingabwa ya pompage oya commune Kinshasa na pese mbote na bato nyonso les bergers ba mission nanga nyonso na pese mbote pa ba mission chrétien nyonso bobi na linga mingi nzambe apambola bino nyonso na botamba kuma pe kuma libaku nzambe nanga apambola bino. Je vous aime beaucoup bokama na nzambe tosela nzambe boyeba likolo makambo nyonso lola ezali enfer pe ezali. Merci. Merci beaucoup papa Denis to comme na suka les loba suka ya suka pour na retour na yo na ebité soko za na commentaire to sisi na biso na ebité soko za na commentaire pour na rubrique na biso mais avant ça moi commentaire moki na retour na ka mutuna o na silisa. Il y a devant vous deux pièces. Chambre na cuisine. Même si papa Denis ça la choix entre chambre na cuisine. Nga chambre mingi. Ma chambre za minanga. OK. Nga sina kutumisana nzambe na fuka mina bonde na lena chambre za inspiration na mbeto. Tebe za liboso ka boye, bible za pembeni, guitare za pembeni. J'aime trop la chambre. Denga za même taza na poto na bimate. J'aime beaucoup na chambre. Na bimate nga vina za na mona loka nzamba vanda na chambre. OK. Voilà. Merci beaucoup papa Denis. Et puis nazo annoncer bateau. Na yebse bino pe nazo ni holoba. Nazo mis album boba pepe Denis sali 9 ans, presque 9 ans. Na mis album te. Album na bon ça.
comme on eza tata na lingala, comme on ezali père, et comme on ezali pai. Un album qui sort en 3 versions. Nyos na lingala, nyos na français, nyos na portugais. Mo gambi tigel po ici là. Busunganga. Son ngibel mo téléphone soko pianga nzela na pesi mo téléphone. Non, ils ont permis. Album eza déjà Numéro eza plus 243 89 91 03 106 106. Ok. Plus 243 89 91 03 10 6 nasuka. Donazo de la gare finance na bino pour na sisa na sala master pina ba ko bimisango eza na album na bete batno sunganga na musala nzambe nzamba pambola bango o sunganga na pesaka numéro wana moko musupeza li 081 077 46 21 081 077 46 21 soko benginga o okuzanga upambolanga de façon que album soko mata avant fin de l'année et mata na début année prochaine je suis là ongo pambolanga album nanga izana ba ni nyeso ba plateforme nyeso lukiango oko mona yango. Merci beaucoup Papa Denis. Commentaire mouké pour la rubrique. Deningo de TV tape Deningo de TV au mona pe ba. Deningo de TV bon mona ba evre Papa Denis un mot pour la rubrique na biso. Nzama pamola bino ekene musika. Amen. Pour tes rubrique mozo permettre ba tuba ba ye ba biso penza dans les fois et je sais que le Saint-Esprit a kosunga bino te pote vraiment tu ezali oya zakati. Ezala na émission batuba ba kat na bango ba na ba aventure te. Amen. Amen. Merci beaucoup, messieurs, dames. De partout où vous êtes, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'est déjà l'heure de séparation. On va mettre la fin d'une chose que son commencement. On a commencé, c'était déjà un peu tuyable. Ça allait avec la surprise. Il était appelé le Mboka avec notre papa Denis Ngonde. On a eu même le temps, il a échangé, de partager l'expérience, le parcours, de bêter les solos, qui, tu peux saisir ou à saisir. Et ça les bichot bien. Et c'est le bichot mingi, vraiment. Puis, bah, dans un bénin, besoin de bandak, Maboko de partout Burkina papa pesibiso message par rapport à œuvre au fouet bima donc pas hyper papa il y a 3 versions déjà donc beau soutenir vraiment et ça malam mingi na ba numéro à bengi au pas quand même à yoki numéro bien té à robenga pe biso to kutsaena na papa et ça vraiment malam mingi. Merci d'être là pour nous, merci de nous accompagner, merci de nous soutenir, merci on peut s'habiller encore mais fort, on est ensemble, il n'y a pas de souci et surtout qu'ensemble pour un seul but. Si Dieu ne revient pas, on va encore se retrouver dans les prochains numéros pour parler d'autres rubriques. Torobé Tamasolo Abate Bele Bele Ngana Papa Denis te pesa bonka bye bye. Bye bye. Chantal Yanzambe TV, la chaîne qui nous informe.